nyonso na mona ka tie commentaire yo kaka makambo abatu yo kaka na makambo abatu on se retrouve là-bas et si toi même tu es un vrai garçon on a monika bongo boye baké okomona lisusu page on te ko kwela babé de buto le de lisusu qui fait terrain ti lobby na tongo ba que 200 personnes ont bloqué bino comme ça donc on bino ko bloquer page na o lo makambo abatu te ngane na bloquer bino pona page na loba ka makambo abatu natina bino te ko s'abonner awa natina bino te ko s'abonner awa bo commenter la ngalo quoi ba songi bino mo boyanga na page ko bikela loba ka makambo abatu mais si la star na Congo comme ça comme là tabu te comme ça on tabu bo ba si la star a starté Kim Kardashian ba memela ekutu zeni mwana na botaza Mohamed bongo sila l'essentiel a vu moi aller dans mon king tout le monde que si la sali insémination na conseiller makabute si la kotaza et bien ça insémination et bien ça la zeni abo bino oni baso traiter si la orgueilleuse aye matanga te a mona na matanga te ata la poto monanité même que si la makolo likolo mais si aussi la matanga te po basali insémination makolo les amants likolo et qui dansent après 3 mois ce qui combien de mois donc faut pas l'année non donc premier trimestre les faut pas l'année et ça gire na Congo comme ça va gire moi dans la forme nyonso ya que bénédiction moi na pas senté yo obo to la liboma ba biso ko be na za wa ni kale ko to ba papa te moi na bénédiction na pas na ka anaïs insémination si ko so si la start a starté Kim Kardashian pour nati azo ok ne pas ça ya ko to ta so sur la télé réalité ce qu'on y a si la na lo baté na ko si la makam témoin na bénédiction il est important ça si maman ani il est important biso su ko te rataka oui, mais tout ce bâtiment qui peut ouvrir mais est raté. Grâce à Dieu, si la évandi, il y a si la évandi, parce que moi, comme ça, il y a un macabre, tout le monde, il y a son amour, la journal, il son moni sous page. Comme ça, au lieu de bête, ça va n'y pas encore sous kaka. Il y a un bête, ça va n'y pas encore sous kaka. Tant que comme un bon moment, sous page, tu vas hypocrite. N'a évité que page, le bas macabre. Na yeye wote kila lugha makababa tu. Wewe vini ngana la violo. Est-ce que la pexe pour ma vina? Wewe mama kamulanga. Ubona ngana kwa babilu. Ofinga mwana kada kubona ngana yeye wewe ofinga mwana ngate je m'en fous de ça. Ofinga ngana je m'en fous de ça. Mais nga mwana finga te. En plus on a ngana mama lokuta mingi te. Na ba kisanga ndé commentaire. Na baki si bisala na bien na 3 personnes ma benga lelo ni toujours quand on cause atomoni lité ya kanda na maison Schengen na kuta lité ya kanda dans un kilo na maison Schengen dans la photo mais non tiens oti avant faire ai bisabato ba koti o kota ba visa ngana otengela bino ba o ba zui na so ozwa 1 mois na otengela bino so ozwa ina ndenge ba kozula na yo yebisa bino ngafa. La fille ici là, oh, et puis la Congo, vous avez hypocrite. Si la Zasta, n'a pas été signé à la race. On peut pas raser Bazar, on peut pas raser Paparazzi casse. Et il y a des charges, il y a page et là, il y a des charges, il y a page si la famille insémination, oui ou non, oui. Si la matin a été poison à Zeni, pour la première trimestre, Bazo la élève ma collègue à Nicolo, oui ou non, oui. Moi, je suis en train de se faire ton CPNET. Ton combien il a été? Si cool. Et là, on dit, oh, mais on va faire le cas, on va faire la fille ici là. Mais on va faire la fille là. La fille. Na page na makambo abatu olingaka makambo abatu te bloqué page po ina to sa boy si sur la site ana okoma oyo okoma na so bloqué 200 personnes
lokola page ebetisaka bino libaku mpo bino bolingaka makambo ya bato te ngai mpe bobetisaka libaku ngai nde nakobloke bino tomona basusu te nabloke bino te me nazobanir bino ate osali faux compte kaka na même adresse email omona page osusu te bozobe komolike muli bato bazoseka sila ye matanga te sila orgueilleuse et pourtant mutu akoza aye te koaza araison na ye Francine kayo nanga naloba likambo te yo kende kotuna nga ntango na répondre opela sila yokoma ngwa nega chu akoti nabi eleke chu azocha mubokoti namoaki elobi asali direct est-ce que na direct ana esibino ke bazwi ata passeport na ye bazwi ata passeport na ye menga akosa te nabi eleke chu aza te Vivette aza te nayo Magali Kokolo aza te baza te mama top aza te baza te bato bakoti lelo bato mosusu bakota lo poza ya tembe napesi bino na aire botokengela na maison Schengen bomona bango nde bakota bosaka na nga te si la sali insémination asali insémination naloba te mpo ani naloba te si laza star ngai aza paparazi ngai nalobaka makambo ya bato oyebi kolingaka koyoka makambo ya bato te kolingaka makambo ya bato te bloke page oyo olingaka makambo ya bato te olingaka koyoka makambo ya bato te bloke page oyo po page oyo biti nango nalobaka makambo ya bato donc on y a une page pour la source yoka makambo bato oui cahier de charge na eza ekwana si là gloire à Dieu insémination na ye esimbi zeme vandi po ebelebe basala yango zeme vanda te bosi la mutali kosa sana Pamela Shekola paza zemi asala insémination evandi Pamela Shekola pour moi ka sa sous édition yaya namono kale okenda pio Marceline Massamba namono akala yaya c'est là que boso Pamela Shekola bon mona sa sous émission akumka kokomati pour ça insémination mais evandi avandi na calme ose la bota moi sa bénédiction c'est là je me bats na ba amsu na ko meka boye ke simba te pour la pression et tout gloire à Dieu, basali insémination et vandi. Au vu les vandi. Ayaka matana. Aye matana te. Ce qu'on est là, si la orgueilleuse, si la wanani, les toutous, et boni comme il m'a boité. Mais si nos causes, quoi, il y a pour basali insémination, ça zemi. Ah non, ma colicolo, on a ma colicolo pendant 3 mois. Yamwana. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la bonjour. Moi la bénédiction et puis la comme ça dit comment tu as beau sakana ngate beau sakana ngate donc yami balé yaya a vu charge matanga ya musicien na a vu charge nyonso et a vu charge. Voilà la famille. Voilà, vraiment, j'espère que l'émission est lundi. Vraiment, Néné a très bien, tout lundi est bien. Problème est ani, les bandes kolanga, na comme un peu expliquer. Na bato ba monika Néné a zo tombo, kabazo comprendre ta tombo qui oui malgré boyoki message. Maintenant éclaircir bien. Néné a posté, j'espère que vous avez une place là où on a tiré wana Néné a posté qui par rapport. Il y a si la bisol ndenge a monanité na matanga, il y a Janify parce que a dans la poto bishon to yebi que si la a joie mingi pena Janify. Alors elo koni ne sait que si la a monanité na matanga il y a Jani na poto parce que ezaki na la poto baleli na poto et puis et koya na Kinshasa bandi kolangai. Alors absence na et c'est là que batuba meka kolo baba poser ba question. Quand on est le barabiso la famille bota to zakana te ko sela makambo na ba analyste parce que to sala lengo pe analyste to yaka to vanda juste pour no lobela likambo en tout cas to sala lengo te ezaki même ezaki juste kaka en passant au mona ezolo bande ba bazolo mais biso vraiment na famille bota to 8 ans wana te ko sela si la mission par rapport ya koya na
matanga te. Mais pendant que biso famille bota to sala ki on tisa na bato belé, oh bah c'est là qui ont problème à l'écoloba. En tout cas, la moula qui même dans commentaire monsieur babi et ça la capete comment y a artiste ataso ba lobi bolobaka ba lobi ma be comment ya mona na kate so na ba fête oui c'est vrai mais na matanga minga batu a mona na kakate ba misusu kutu ba répondre eh eza problème tata mona na kate so ye pas du matanga boya te boyebi kande ba baku ba kendra na batu nyonso donc il a vraiment pas si alors ndenge batu bande ko poser ba question nene ya lokola ya yebi esika pe mama si la bisala azali lokwa ye ba makambu ayebi si bango akomi na page na ye que non si là ce qui a été là qui juste façon moko ya ko défendre si là donc nene c'est que la façon moko ya ko défendre si là par rapport à ndenge bat bazoloba alors atakuta yaka ko démarrer si la mais likambona lokwa ya yeba ki likambona ezo salama ezape likambama bete même pour la biso c'est likamba sengo ya koyoka lelo mama si la soka zu mwana eza mabete eza abete parce que moi naza lipamboli pona mutu nyonso ozomona barando o eza kana télévision yango la te eza makamba ba ya bani soka zwi mwana mabe eza apeza te surtout biso bata famille bota tozaka na jalousie moko te envers ye eza nde batu na ye nde mutu bazalaka bakotaka ba makambo o ezanga mutu na makolo alors alobi na bango non que si là aza na poto basali insémination bandeko nanga voilà le mot qui peut yango na lobi yango bien insémination c'est-à-dire basalaka système oyo ezalaka que ya kozwa mwana bakotisi bon mwana c'est trop dire hein bazwaka nini ya mibali bakotisi pas moi si pour que moi si à concevoir na poto vraiment esalamaka mingi donc babenga bango moi mère porteuse au cause de la mère porteuse ou bien pour cause de ya yo moko semence ya mobile na yo moko bakotisi yo de façon que obota mwana tant yo col les apete to le col les osimba ko mwana zo vanda te basala ngo batebele bazwa bana na nzela bongo eza kaka mwana na yo misupu bazaka ba mère porteuse donc eza nango ya mobile nete tant mobile mususu apesi na mwasi mususu ba pesi semence pas moto a matrice ezo vanda bien mwana koki ko vanda boteli ba mwana opesi ba mwana donc ba biloko wana esala makamingi na poto alors yango yepe ayaki ko salisa loko wana nene ende azoko apprendre biso apprendre batu pour que batu ba trouver ngo normal na sens que si la aza makolo eza likolo moya kitia makolo ezete alors muta bongo ndenge nini akoya koya na matanga to pe akoya kotala batu wana selon nene ya ndenge alobaki apesi na ye message alors to nene apesi message bandeko na biso mususu basali ngo problème na les news des stars azwa kiango et puis alobi pourquoi nene akoki koloba bongo soki pesi la lelo azwi mwana eza mabete ko akoki koloba bongo pona nini nde bomoni biti ya nene ya et puis nene bomoni biti ya nene ya kosilika boye tango ndeko mwasi akomi bongo aposta ngo na page na ye makambo nene ya lobi aposta ngo esaki bien te boyebi ka babakuki nde bakenda na batu alors babakuki bakendaki na nene ya mabe vraiment par rapport ya message oyo ndeko na biso achaki yango ndeko na biso pa achaki rabi eza mabete soki si la paix asali bongo alors bakendeki na nene ya mabe nene atanga mona ki yango nde yango nene ayaki ko expliquer batu ke est-ce que mabeni oye alobaki bandeko na ngai nene mabeni o ngala lobi na pesi nde batu explication parce que batu bazoloba mabe asila ke sila sali boy sila zongi si boy ngana sali mabe te on a lingi na pesa batu comme ça batu ba comprendre pourquoi ayete pour asa quitter na problème oyo koloba ke aye matanga te parce que tout le monde a lobeli ici là pourquoi a commis le matanga te na poto parce que matanga te na poto tozo mona a osa ba sortie tozo mona bato yebité parce que to moni azo sala ba sortie to mona ki azo bima to mona ki nyonso wana mais lelo komi ki azana en basali insémination peut-être era bande ko bima liboso non basala ki était mais na moment o basali moya bima exactement a mona na matanga te wana selon nene ya ninga pesa information na ye c'était juste ya ko calmer bandeko o bazolo ba mabe pour la sila ndenga kinde kite sikoyo fallait que tout eza avantage ya babakuku nga pona ngai so na zaki abakuku na mona ke non eza avantage par rapport à likambo nene ya alobi po eza avantage na biso bata ya bakuku pour que sauver image ya artiste na biso mais babakuku tema balinga bon te bandeko nga ba démarrer kinde nene ya nde ya ko démarrer en tout cas ba saboli nene ya vraiment et ça qui passe bon
d'un côté le quoi nene a azala pe mingi ba guerre d'esprit na sila. Mais rien n'empêche pe a lobelo komoko be o eza malamu so ka lobelo komoko eza malamu pour la ndeko na bilo ko vanda pe kimia au lieu ko sala ngo problème alors ba ça qui ont vraiment problème de au moins nene aye ko silika ndinga siliki bo moni bino moko de na cheli bino ba vidéo j'espère que bolandi ndenge asiliki ba ndeko na donc c'est un peu ça histoire ndenge ezali alors ba ndeko na biso basi bande kolose mibali o boza ba bakouk eza juste un conseil to pesa en tout cas qui fanatique ezala bongo te boza ka fanatique te mais boza ka fanatique so ko za fanatique so likamo beza danger moko za pour la star na yo okoyeb sa star na yo pour que a se corriger mais so ki bino bomona ka ke ko za la fanatique eza jamais nyonso au star no so eza malamu ate ya mabe yo kolobate ozo détruire des stars na yo ozo bon sa star no te ozo détruire wana vraiment le na ye kolobela ba bakuka en tout cas boza la vraiment prudent bolingi star na bino mais botika ke de liboso ce qui a été koloba bon eza juste pour que a sauver image na ye parce que bato bazolo bandenga mona na kina matanga te yango sauver ki image ne deki na mutu moto ya ko sauver image asila aya atako teza bongo te onene ya lobby mais c'était juste pour la sauver image ya artiste na bino il fallait que tu bino bo sepela mais bino sous bouquet bo démarrer c'est pas gentil c'est pas bon vraiment et ça la passe bandi ko nganga na ki kapona ko pesa information pour to message ko pesa bino information boye ba makam ndenge ezoleka lelo soki sila aboti na poto eza malbete soka zui mwana memeli biso mwana est-ce que mwana baboya kaye mwana za en dehors ya barando oh ekozala bien so basali bon parce qu'il y a bato ebele vanda katende bolo ki kanene ya lobby eza na bato ebele baluka bana na banzela na bazote mais ye soki evandi eza loko ya kumisa nzambe soka boti mwana na ye différence moko te kozala bana o baboti o mama oboteki na ndenge normal to toka zemi na ndenge ye bache eza ka ndenge moko bandeko nanga alors totika kosala ba problème na likambo o exacte la famille yango kaka na yaki pona koloba ko éclaircir biso bandeko nanga soki pene vidéo o esepeli si o like o partager kosala biso bien o commenter tozana kaka pona koloba na loba ngo med fo soki na moni likambo moko oh eza asila malam pourquoi pas to loba yango pourquoi pas to lobetele maboko bino ndi mbosala yango problème boluka ba problème bolinga koloba mo bolamu ya mutu te bolinga koloba bolamu ya mutu te bandeko nanga vraiment na tiki bino bo partager bye.